Sigalaki bana bateka tumbula. Pasi babono bilamba, ezana babono minene tumbula. Moni ansi dangola bango ba change maloba pusana buye. Avanda pema mbora mizara me pusana bu. Papa possible ble yambile. Ah, pusana buye. E batamina se ya rubi. Mesoni. E bombani na se ya rubi. Mesoni, e batami mama, wona zabe ngona sabela mama nange. Oyakanisa kanzote, ati dangola vraiment mosala kobinisa kongole. Wazone chifundu rabi lamba josese. Na ebika ka bulofi na ngabil kintona uta obwaka. Elo mo ya kia edenda ka sa. Wana kala. Te me yango pena jusque là ndé yango tozo bina so remarquer to. Yango pena bato bazoki na kobina toujours po ezaki na ba biloko mo ya makasi. Tanzango tobe tanzango kombra. Ya kidumba pema napo. Yaya singa matembeleza ekolanda yo me asuke kopumuka yo. Mbote Congo Kinshasa, Mbote Congo Brazzaville, Mbote Mokil Mobiba. Bienvenue dans notre nouveau numéro de l'émission Place de Jerusha, une émission socio-culturelle avec votre humble servante Jerusha Bafosset Anti-Boutou, l'enfant de Marie-France Vangou, la seule et l'unique reine mère. Bienvenue encore dans notre chaîne YouTube Congo Sus TV. Bienvenue encore dans le numéro Nabiso Yessika. Il y a émission Place de Jerusha. Un grand merci à vous mes parents. Maman Micheline, Motemo ya papa John Boss Nangai. En tout cas, un grand merci à mon réalisateur Ozé. Puis pourquoi pas na Enoch Mbale. Puis pourquoi pas na ba collègue Nanga. Il y a Congo Sus Loco, la mignon de la France. Et puis Gelon Gassele. Papa ya Gertina Gassele. Puis il y a Keren Gassele. Et puis juste de l'offre papa na Monique. Chikito et Sengali Swanzambe. Pourquoi pas à mon superviseur Papil au Congo. Abi wana superviseur ya Congo Sus. Papa, merci pour la formation. Merci pour la coaching. Et ça l'a toujours bien makasi. Un grand merci na bino bat s'abonner kakalelo. Et puis yom to s'abonner te profiter ndeka ko zota l'émission bongo s'abonner pour biso ana Congo Sus ndé mosala biso ande makambu ya bien to ela bino ba surprise bien makambu ya bien ta lelo to eli bino bongo musicien animateur il y a miel de son on a ça me rappelle moki miel de son on to yebaka biso to zala repa ya le roi de la forêt Weranson azalaka kuna travailler kuna yemo ramone qui a travaillé pour na trop à sala pe cropine abimisa pe bana apesa pe bana chance des présidents no apesa ndé ayako sala cropine ye combat groupe de confiance ka avana émission na biso miel de son étant asali ko bimisi pe bana bimisi ba danseuse le ka ba dorka sur le message des amateurs bimisi ba musicien et belé tout ça bon pena animateur na ye pena kota animation ko yate voilà na bi déjà SCP Sabino bonjour na bino pe bonsoir na bino ça depuis un RP il y a endroit oyo ozali merci beaucoup artiste et bonjour. Ouais, bonjour madame. Artiste ko se présenter pour na bateau première fois ba mona yo muta s'abonner na chaîne biso kaka lelo aza pe na posa yeba ba faza tali ba invité on aza nani. Ouais, je la vois de Antiba d'Angola international. Animateur makasho ba fan balela ko yoka trop. Ah ba na yebiki bazana posa nga trop ba yoka nga trop mais moi kala ba yoka nga souté c'est toujours Antiba d'Angola. Baza toujours prêt à ba fan nga toujours. Voilà, Antibal peut-être la bisto histoire na yo, parcours na yo, banda kunino yo tambolaka avant oya pa ya miel de son. Ouais, ngai tina koma king nazaka na Angola, navanda na Luanda. Ouais, Luanda na Angola ba nini navanda na Lukapa. Na yabo mtomi manga na kini za le roi de la forêt que j'ai sali mon boss. Le roi de la forêt zonga na Luanda. Aïe na kini, na koma Peking na travailler 7 jours de la semaine. Na boka batania. C'est là na biso pardon to ebe ke fa beta histoire ni mais ça soka na ba créer yo sala na maison mère. Fongo la barrière na kota. J'aime no manti bale magacho to beti masase kokota te. Qu'est-ce qu'il faut ti? Tanya Lulanzo Tanya beta shida diedone mama isingwangwa Tanya Lulanzo to tout son qui obitanya beta shida tandis que boka kremana na wenge wana deux danseuses na bino na wenge moko Tanya moko shida do Tanya beta shida na ninga bulo wate wana bandeo na ngai wana zaki animation elo ba animation zo lo ba penati suka na oyo kamna ke loba
après pas les rois de la forêt. Ouais, après les rois de la forêt na beta tout pe na la Timouata. Na la Timouata pe na vendaki pe mais avec l'état simba qui était vraiment mon avis pour nos salaires loté. Te wana na à part ba rep na travail loté. Beta pe ndule ya tokota studio te. Na tika pe bango na travail à 5e vitesse, na tika bango na loin na rejoindre Moramisara. Oui, après routine de Kinara pas Moramisara. Pas que dino miel na comment abeille de miel. Voilà, combien de temps de j'ai pas il y a miel de son. Il y a miel de son, on bête déjà une année na 6 mois. Au ça la bête Bakri. Ouais, Bakri ezali, ba générique pe ezali Zoya, oyo comme na préambule les ana ba surprise belé. Na générique elle bosse auto ba qu'elle bosse pour baka. Te na générique. Ya yona nani. Ouais, na yona nani. Wana wana ezaki ka bossi moko na masana biso mwa ezaki wana singaki basala ngobongo po ezaki avangu. Ezaki avangu mais après yango na sima nango ezana 4 génériques ko ya pena o. C'est la biso na moko. Yango preyambi eye yamene ya pesa ngo bokozwa yo mwana mama na banelelele mbora mesara papa possible papa nazobeta bangwe s'il te plaît linga kobina papa westone chimfundu pele lufutu garso visa na lwanda vraiment to beta nzango kombra ya kidumba pema napo yaya singa matembeleza ekolanda yo me asuke kopumuka yo natongi yo ote ngana fingi yo ote natongi yo ote apele lufutu singa matembeleza. Voilà, merci Pat Bengue Vaiba au bala au bota aux ana fiancé ou bien aux akayomo. Te na ota obota ndekala te na ota obota bébé Wilson. Ouais, na ota obota ndekala na mena marié te. Bébé Wilson na so de dande besoin de ya miel de son. Ouais, ando ya miel de son mbora mizara papa possible. Babi papa l'homme de préambule. Ouais, pour qu'elle ait peu préambule Zoya bobi na préambule. To so la on to ça vraiment to ça la masolo ya préambule il donne na weza nani mutuni no yoyoka soti animateur neno pendo tala ko banga fona ko mobwaka lokwa vio. Na yoga janta na yoga bile na yoga kaludi na sukisa na diuna mumbafu ebongo bino zero sia ngana idola bile ngai c'est Bill Clinton mon vieux donc ngai na mfumo kalonjo wa kwetu wa ngana mna idola biso kasi et animation mo ya Bill en fait ba crimo bo ya sala kuna ya même pas le roi de la forêt même ya yemoko loka ya Bill ouais badi bamba tu somba mbodi kadidimba didi kana bamba kadimbu kadidi twaka kumibwa fimbo botobo chetampombo sanduku yo ngotima ngawani kumone wakabundi kadigenda kalunda mana shantale sanduku kabundi kadigenda kalunda ma kadigi kala kademo na mwabo. Voilà, merci beaucoup. On a vu que c'est Bill Clinton place aux alliés, plus super. Bambote et belé. Non, dès qu'on essaie de nous animateur, nous sommes comme anti-bal d'Angola. On est allé monter, nous sommes comme bien anti-bal d'Angola. MC président, nous avons appelé ça question. On a bino toye bité, bah sans voyer que belé, sans voyer que baba qui anti-bal d'Angola a koufi. Oh même là, président, on a mis de son à publier, qui ango ba collègue n'a pas publié, bah même babiso oh, donc vraiment pas stop publier qui met. Tout le long sur tos années, n'abi que batum sous coup na ba poto bo comme o animateur ngo yeyo vraiment tos années oyo sango bimaki ke akufi. Ce que tos années mo kona le antibal d'Angola. Et lo ko wana OK. Non en fait on ba besoina. Et où t'es non wapi ke ba deke le ba antibal akufi. Et ça ba gêne moko ou soit mutumo balinga côté ndabaki na saleka eloko. Ou soit sang et qui est arrivé comment pour combattre na ba niveau que sang que panzana ko kufa. Te Nengezana merci beaucoup pour la question on tuni ngai na ebike ba fan na ngai belé ba meloman tout bazaki pena mbrier trop na moni ngoti na ba Facebook ba publier ngai mais nengezana nazana ngai prouver na day na parler muto akufi ezanga été zande ona to ane ba très belé to adoko kana makasi na ye donc comme on est pas antibal mais muto akenda otala jour akenda otala muto akufaki atala ki bien te faut va longolela mbata les bien matraki kana musika nda mona pe ba log ça qui est tambusa kombo qui est antiba d'Angola nda kufimi antiba d'Angola na toujours vivant na oze la kalate na bini sabino malgré ba confinement mais na robini sabino kalate na préambule mais ngana kufite na toujours vivant boss no ayamba ki ondeni ouais boss de boss na monika ba tuka ba ba poto ba basel ba matanga si
Bato basali badei donc bato baleli partout bakasai Lubumbashi ba masana ba fidèle na ngai basali ba matanga wana pour de façon ba yeba ngai na kufi mais na kufi na ngate bato balobaki mabe ba publier ki mabe nde ba komisaki yango na mato ya boss na ngai mais de sombora mizara yo ki mbamo ya mbriel bime mwana pale funa benga na mpona ye na yeba mais na kosenga na ba fond na ngai ebele o balinga ngate batika bikomela batika bilobela eza mabe makasi na artiste na bino bakosela mutuli wate so linganga te kolakisa mote na miso bato ponga pona kotimbela we voilà mais ngana mo neti za je o za yo mo ça qui parce que ça na moko ya animateur ya mboka na biso Bercy mwana asala fort même eloko anaki akufi ba mapa ba Bercy ba sala ba matanga ou Félix Oazé quoi akenda même tina day na ye ba musicien ba ya et quoi arrivé que Bercy le bi non nga mona ko ça na ngeka na créer loko bon antiba est-ce que ça yo mo te créer loko te nga vous créer besoin na te pourquoi t'as oui mais maso pas ça la monti Bercy mona c'est pourquoi pas ngate te nga ucho botami de son ka siko na tika nene okolisa des ans on jeté ngai na bien ngote na yo kaki yango pe na moni na réseaux sociaux nga mona moni mo lekeli ngai na mona yo pe publier ki yango moni publier que c'est lenga passé ouais ezalaki bongo po bato bayiba iteke ngai mais na meki kolobela bango po ba comprendre que artiste na bango na voilà hier azali bon même biso kaka to ki déjà message biso batutu oyo to yo kaki passe to kaki souci bana poto bana Kinshasa Brazzaville partout dans le monde et c'est là biso vraiment pas sérieux kake moko ya ba animateur ya mboka na biso akufa ki gloire à Dieu aza vivant veut aza toujours en forme, mais ça toujours mon salaire et pas y a mial de cela bi préambule kalaté te bete cela préambule to zongo préambule ou meli te préambule ninga za bo ba confinement ko so ba libérer makambo ba libérer ba avion pour boss de boss à niveau en Europe akende ko tourner ba clip ba rumba ne mususu pe a mixer ba mambo on les ala générique on les a des génériques les zo ya kalaté donc après confinement so ba libérer mambo zo yango pour boss na fixer date témoin biso peut fixer date mais toi na kati bossuma to essayer vider qui tika mambo ba clip ya mike so vider no ki bo yamba na bino préambule c'est là biso que lo mo préambule ndeza ni zana ba surprise beleza na kati ba animation sika antiba dangola toujours c'est éviter na bino na mais ça na kopesa bino na biloko bien ponga na zani matin moto na boka bilobela au moins biloko mo ya bongo yo ki lo lobite mengai naza toujours na bossuma malgré ba confinement mais parler na bossaka na la défense na mo bima na parler vena ngai nzinga nyawa ebi mamuna lobela o Western Chivu nous payer le foot garçon visa ba ebi nga na bossaka na nga parler toujours boulot toujours na ba biloko ebele neti loko yo kota na zandoko mona bakobera raise kota na zandoko mona bakobera o bazoseka wa bafosete na koti na lichi na moni ba itele maboko na poshi metumbola sikelaki bana bateka tumbola babi babano bilamba ezana babono minene tumbola moni ansidangola bango ba changer maloba pusana buye avanda pema mbora mizara me pusana bu baba possible yambile pusana buye. Voilà, merci, félicitations. On t'appelle le roi de la forêt. Après, oye koya pa ya héritier watana après et pas ya miel de sang. Ko l'on appelle le roi de la forêt pour y a pas miel de sang. Ils allaient pour boulot nous allaient moukier mais au mérité ou engete ou bien comment. Té. Ezali na ngande zalara bato ba mesana ko coacher bato. Vous comprenez mais esalima na ngo déjà mais on a parlé na biso. Papa place avant d'aller que wana mona parler. Donc yo na mel de son boile ba collègue. Ou travailler ce que pas collègue na. Ouais, on a boss nanga avec l'état c'est boss. Te on a boss nanga ici. Te batata ba lobi me ba ebi ngana mona te. Na dana kati mabeka na za libanda me na kati ngana za abeille. Parmi ba abeille ya miel de son. Pour mouvement ya mbora mizara comme on a les abeilles de miel de son. Voilà. Ouais, ngana za parmi ba abeille de miel de son na kati au bosser. Donc à la pété bo yo kanga lisusu. Voilà, to yo comme makasi ba animateur nini oyo yo ka mikolo. Ba animateur mikolo yo. Na organisation te nga mikolo na okelo te. Mikolo na kaka o kata ba afrobeat te ba présent sur basal. Nga mikolo na yo kaka bomo le roi de la forêt pas que bon bien. Jamaïque à boire qui Nani? T'as la pardon, Jamaïque. Oh, n'est bien, je ne sais pas. Les animateurs. Tant que tu as parqué des bords bien, mais comment est Jamaïque ici? On a eu un le pas les rois de la forêt. Pour y tomber ça au coaché, animateur. Pour appeler Zarawana coach pour na boka le moboy. Et le bomba makambo cimanteri et si metonda bilengi me bima l'autre là, c'est moi Antiba d'Angola. Et moi c'est le roi de la forêt. Na boka oyo ba
bigorino argenzele dino base moto nyonso azalaka vraiment na le passé na ye ya kala soki no wenengiama moko na moko abimisa passé na ye wana ntibada ngola yoka banzungu na moto na okisite po abi wenge kuna koyate taka babimisa we rebanga le bongo na kaniao le bino koke kibimisu wana to koke no kisa wenge te makombo kisite kisi eza ba complètement somme tozana kisana kisi na ye. Vous comprenez? Le roi de la forêt soit bête à rendre les arbres qui c'était, tu vois. Attends, un bon amizarande, tous à boisa domaine. Au beau temps, quelque part, aux aguides journalistes, et na maman. Et on était, tant qu'on y est, aux manifestants, on pose un travail na yo. Voilà. Tous on me kena ba animateur, on brosse ça, succès ba animateur, on boit que obi Jamaïque, obi biete na Goldberg. Linde. Ouais, Golba, que je salue. Il y a quoi qui est formidable. On a bagarre, on a tout bagarre déjà. Il y a quoi qui j'aime bagarre na cimenterie, donc il bagarre. Mais Jamaïque nous t'a boit tellement mon bibo qui est Jamaïque. Ah né biété et puis comment on je ne sais pas, oh il y a best of les best ou béni, je ne sais pas. Oh ça la best of the best, après il y a pas le roi de la forêt. Ah comment on a wengé bien écrit na yé muta boaka. Oh mais on a comment pas le roi de la forêt ne muta yimba, on veut côté ça bon bien. Voilà, toi qui mundi bupé, c'est Robin mundi boto ça la forêt bina nanga. Et ça peut sexuel. Ah bien na yoka kiango mais mabega va venir biso mususu oyo na yoka ba imba musique ngo elo ba mambo bien au moins tek des titres qui trop si tu vois bien. Hein papa est-ce que son encore ça on les a ma ministre de la culture ndé au sala musala na yo et puis donc il papa ya venir se faire rigola babi par hasard. Par hasard. Eh générique yana suka. Te ngai donc est-ce que ta sali musala na biso na par hasard ana tika. Na ebite so yo kolongola ba animation ya bongo te nga na ebika boulot fe na ngabil kinton ota obwaka elo mo ya kia edenda ka sa wala kala te me yango pena jusque là nde yango tozo bina so remarquer to yango pena bato bazoki na ko bina toujours po ezaki na ba biloko mo ya makasi po yango pesa ka fara générique depuis ki pena ba animateur na ye ayena andi ayena taka nuance depuis ki pe mama tout so la maman on peut oh ya ata yo moko vraiment wana su azana animateur mo makasi andi pona bika depuis konza ba rumba pomba nuance imba bien mais ba animateur je ne sais pas so na okata animateur moko pardon, il y a des choses qui sont Chomi pas boire bien, hein. Chomi d'angoué, chomi d'angoué. Chomi. Et un décalicolo, na le viti que pas ya robine mon dit boire bien. Ah, t'es yango baka animateur Congo et je ne sais pas. Pour yoko za sepene lo monga na sepene ngo. Tenga nga yoka, il doit Bikington, il doit les rois de la forêt, Pour y mon boss mon peta mo boire kaka. Vous comprenez? Aboki lo mo bo sentir que na ke mo kilipo. Mikolo ba to bine lo mo boye. Na oya nango kalate eza ni maswasi ka zo comprendre yoyi basalela matuka kobrelo basalela matuka mba sala matuka dala lelo basoki na reso ya petrole o totala nanda ku petrole ezate kurana kini de lestage ongonelo nazo lambelelo ko yomba bola zingani awe vraiment loko yorwa bilamba na Lwanda mama nonelo nazo lambelelo ko yomba bola so ba matango ba bangisa kom Banimateur moi ça m'a sauté tali penso banimateur onga pena do ye pena bangi sanga nde mo mkiete banimateur nino ba bangi saka banimateur bangi sanga eza vena ngabi kinton soki azali lakini ayoka petine ndazoka donc ye pena nga revaka ye donc so boake lo mo embrianga déjà comme funa kotaka dana ko maponga pena comme animation na compositeur na animateur na comme apé ba chanson donc ayoka ka pena ke be kinton aza à part Bill on a se rappelé un animateur mon boy azana okese nini et pas Kofi pas Kofi Mukusanambwa nande kuna mo boy chocho le prophète babenge tuna bebe yebe bazwaki na Rwanda bazwaki na Rwanda ningaza na bwaki lo mukwandi sasa si entra mukusambwa yewana malgré babengisi bamote tevuna ba mais ba travailler bien ba travailler qui oui ba travailler qui tourne mais ba clip tout le monde ba on te doit éviter sur la qui problème ya nini wana yosenga bo vieye bo fo aloba ça part comme animateur wana kalmi balena nde babangisa kayo wana tout batikali benanga na bango na bazwa dada balongolo osola ntiba dangola encre correcteur vina ngamoko babi wana pale ba vina biso to refa ka ba nini mbiaka nanga janta nenga zana pesa ka makambu deja zo kopana awana se moga gidogwe so jovandina yango zala mayele
mbiakanda zana buaka bilo wa danger na sipe kala teninga zana tokobina pendinga zana tokobina mbiakana ngashanta wana bakani mate nani seda kapa bank sa kote seda kapa aboka ya mado ya mado ya bank sa kote kapo malika koma leader bank sa kote nebi masana mo je tata na temps mais ko mo benge mayor chena ni kilo même si pas bien affilé masana mo boya za pe na loin voilà kilo na tirer voiture baki c'est bon ça va de PCP mbote prochainement ton la binoye yeba bank sakayo te bank sanga te mais na lila travail ou banga eza trop dit donc na lila ko travail bon ça va bien na mo ne tsangamba villa no faut tant te animateur a bien baza ba phrase ba 3 jours ouais animateur ni 3 jours et bon bosser pena place za na PC sous bambote a bossera bien ça bien boulonné na sepela ne mama ka sepena boulonné na bossa pas bien ça biso so ba animateur nini oyo l'équipe on obwaka ozama so 20 minutes binga animateur o ana scène nga animateur o ngala leke na animation animateur ko ta poussa te passer le côté pembe na wa omoni nga nsibande zana ebele ba découvrir nga na nteme ba oyoka nga yo moni apa ba biso to tangi mais ba animateur tout batikali kolongola ba vena biso kala mais ya kilelo ba ozamna da ba longo po animation de leza bat ba bina zaba pan bat ba bina po eze bele ba umu ali muna kwa nya mais alobi lote umuna cheka charme abwa kaka bien ba fan na yende ba se fait na ya bwa bien mais soto ni mutu abwa ine bien mais bilo kwa yembi osomona bilo wa na kuboke lo mo kitunge bano ko balela kitunge lele na ke kuna nazigida na ke kosoma ndunda mama na soma ndunda na koma na ndakwe ko minze mbomede kilwa de ndombwa kana kati mipanzi bwa kana soki ndembi sederi bwa kana kati ozo comprendre animation lobi na kenda na zigida na sombi bwena bwe na ebi que c'est président da muzinga na Texas et c'est président d'Ongalie ma passeport rouge pourquoi pas na yo pe grand frère na niveau États-Unis kuna Eric Kala la na ebi que c'est penso grand frère afuta mabanga et akaye na ebi que c'est penso makasi c'est penso be comme ça na on est là pandu et puis na grand frère na propre et après ngai Omar Tchela Blanc amble la simplicité toujours pourquoi pas na mettre Sampino ni akala le forum ba de akala mo kontina Paris monsieur le maire Gege Sampino et puis la fleur du moment follow le Sampino à Tibal mungalo nya mabeo yo mona na msana bino ya animation ozama so vendre biloko penza ezala mabe na msana biso ya na musique elo nya mabeo yo monaka na musique na musique eloko mabenga monaka ezaka baisse ba baisse soki ozo bosete pe en plus pe ozo boaka te mongilezo kamate da mapa na tina kovanda inane 2 ans na oyembate mokili pe zo kangate na koleka na TV mais lobi esenga ovani na ndako ozoka bilo ni na ntibala yeli biso vous comprenez à part ça eza ba baisse ya ozanga travail na ndako nde ba bilo bina ngamona mabe et puis à part rap nde mikolo to na confinement yo o répéter na ndako ngapi na parler so yebina na parler ta visite okuta na défense mo bima na bossa na bango na parler na bossa chaque samedi dimanche na parler pena conseil ni no pesa na ba parents oyo ba so ba animateur le quoi ba voler tandis que ça na ba animateur o pe ba balaka na msalo le quoi ba Bill Clinton ba sa tellement belé ba balaka na msalo puis ba sala ka msalo mais ils ont abattu belé baba non animateur bata des autres animateur ba voyou conseil ni non pesa na bata bon te animateur merci beaucoup pour na eloko soulever wana animateur oyo bazaka ba voyou eza ba marque ba se comporter na ndako na bango excusez pour na langage ba fan ngai so imuto mesana de ko sala mabe amona ke mabe oyo azo sala na kati ya batu eza bien doit continuer ko sala yango mais animateur ba poli pe baze belé animateur poli omona mena ke se contrôler tina ko yemba na tina musane na ko tambola nene chantiba dangola c'est respectaka déjà pour papa de ami de son mokili grand star bon ozomona teke eza makambo minene donc des ans ngai na osenga na bafano bafano na biso balinga koyoka ba animateur mabe bayoka bango na musala na bango mais comportement na bango balanda te pour mabe za yaye zo comprendre ya mena kosenga na ba masala biso ngo ya ba animateur ngo ya kilelo po ya kala bino koyoka ba animateur kala te ba kosaba desordre lelo o boyina boyo abundaki kuna oye kuto balandaki kuna mbango faux animateur basé belé surtout bando tanga za moko mais muzo ya ovova na palace likapamba mais na lobi en général animateur ba yebike ba yimba biloko mabe bo ezana animateur ma force en attire musique eza musala na yete vous comprenez la sima batoni ko finga ko lo batro ya lobi yende aleki maleki Bill Clinton te Bill ya kala na lelo ekomi a multiplier liso makasi vous comprenez donc Bill Clinton ko zala pona biso nyonso tolanda lokola vena biso po babenga ba ebeli babenga pe Bill voyou tes marque vie vienne na zana eza marque na yi ki yende sala Bill Clinton lelo
Vous comprenez qui est des salabis qui sont lelo na olinga to landa caché na to landa comportement vie na biso mais qui to compléter implicité na vie à vie mais ko landa ka vie poso zu le kolabil lelo mo kilimba mo etalo kanet Megan Jackson na États-Unis. OK, c'est bon, merci. Na que c'est petit copine na Naomi le mbaya Naomi mbaye na que c'est ba tout bozo landa biso yo pe muto yo o tala biso zu ba ko tala biso lelo s'abonner na chaîne biso ya Congo Suisse to ela ba tout kaka ba news bien pe ba actualité bien pe ba star ya bien ou s'abonner belé na chaîne biso Congo Suisse ta l'autre ele bino Antibal Dangola animateur ya miel de son na niveau ya pareil kuna to pe sur bango te belé et continuer toujours na ko garder ba na yo ba conseil toujours pe saka bango pe sa bango pe ba chance fula bango pe ndé le roi de la forêt a fula yo et ko sala bien atiba to za mimi na animateur faut profiter rapidement na ba animation na c'est la biso lo mo kaka ozo ya te ya batu ate yo o monike et ça lo bien ngai une animation na boire rabilo rabi voilà so habilité avec janta so ya janta te na zo imuke kabilo le roi de la forêt na zo kompa bilo ngamo na boire po identité ou tikala identité mais ngamo na ndé na bona na bakitunga ba plan de na animation ezali ya ezala pe kozala zala Makela bon ba santi to ananti umwe ibirika bala na mukulu tite mema wono mbora mizana mutambo gangiba mpaka fe bu wona ndage ba mama lewa wome ba mama lewa mambe tuni mama lewa lambi ni nyawa yoga rebosa mama lewa waso chimfundu lambi madesweti tobo lambi ndunda tobe kuna mbika musaka mama lewa alobi dangola na lambi ni nyawa mesoni ibata na se ya robi mesoni ibombane na se ya robi mesoni ibata mi mama wona tsabe kuna sabela mama nange oyoga nikiza nzote ati dangola vraiment musaka kobinisa kongole wazone chimfundu robi lamba jose bile voilà ce que c'est la bisolo mo be pona boss na biso boss John Motemo ya maman Micheline sala bango ce qu'on a animation boss John Motemo ya maman Micheline Bonjour John Motema maman Micheline, je descendu vraiment place Rosaline, on se fait la vraiment battre là vraiment. Ensemble battre là yo en Suisse, vraiment mais continuer vraiment ko battre là basta. Vraiment ko pe sakabata. Mogile yo ka vraiment ti badangola na Suisse que je salue na musica. Bonne continuité toujours le boss John ya maman Micheline. Maman Micheline. Et que ça ba mo bien na sous émission on peut ce numéro non pour na bato ba sepel na yo, muto alinga soutenir Antibal Dangola ba repesa numéro na que ça la bien makasi ko préambule et ça obit aux on kalaté et bozon kalaté après ba confinement ka total mambo maladi ezali soki mbonzambo ka libéré de boya marabino préambule pombora mizara ndenga zana na poto azali na kati ya retourner ba clip mo etikala ki ya mike na si que si li déjà ce qui a vraiment besoin na bino préambule ba pesio générique momo bwa kayo mo to ba ki kabestre to bwa ki na ba masapo wa to bwa ki na ba masamu susu ko bwa ki mo ba bengo égoïste Antibal Dangola pena za apprécier te pona bige ba générique mibimba to dunda tunakati na pena ba générique bele mora mizara pa ebige mwana na fabini sa mokili pona za naza vraiment tout tendance modifier Antibal Dangola voilà bato to boka ka Antibal Dangola ko fiye yo azana e vivant bato bozo koma botika kokoma a expliquer que déjà de makambo mo yaki et puis a celle biso animation andimi ba animateur e fandima a bobe ba o fandima na ba o pa yebi na été ça problème te somme tabi a ebité a ebiote peut-être non beaucoup tanate peut-être non bo mona na te non em supa yo kaka bulo na ote ezate ke epeso pe kanda o finge zande ke amaso le bi ayo kanga te se ke fona multiplier ko boya mususu ezara bien pour peso courage de tinga minute pa bimbo ma bisinga ba faza tino kolte non nzima ba faza ta musala no kolte na konzima pona bi ke pape mboma aza grand ya lo ma mili la te mili lo ba faza ti koto so sala mabe non na yo ke mission non te non ça ce que fort non ma eta musala ma mili la be yo kinga te tandis que ngamo na mi mona na danser c'est qu'il faut na bakisa so ko boya mususu la rate ke ba boyo po e ba inte po bakisa nde musala to ça bon Antibal to comme presque déjà na suka ya émission na biso bozela ki tellement belé o belanda biso bolanda ki biso Antibal so ça na liloba o il faut o loba en dehors il y a ba programme il y a groupe o ko ki na o loba et loko na tuni to linga ko bakisa o ko bakisa tenga na osenga kana ba fan na biso ba continuer ka ko soutenir biso batika biso te mendenga na za bona pali na day na ze prouver de on a da yaki wana banini to kunda elobi
et puis ketika e banini à part ça ceux qui m'envoient matang vidéo dans un toujours na bosuma na parler na kozela ba libérer makambo mais oyo azana numéro na ngate ya profiter kozwa ozala posa ko soutenir ko benga star tout monde na poza kana ngobongo wa ba benga na 097 10 61 766 097 10 61 796. Le programme n'a vu malgré toi, on a pas confinement, si j'ai une répétition. Ouais, si j'ai une répétition. Si, si, puis surtout répétera juste à Éthiopie, Éthiopie, na Etchéchéri, Etchéchéri, tu répétera jour. Ouais, ils ont mercredi, na vendredi. Si on a conseil, il faut payer sa bosse na yo. Soit dans un bola mo basala ka opesi, soit tu conseil boss multiplier ba bola mo na. Si on a mabé mo bo ça que c'est boss côté bo doser non. Donc ça le roi ndeti ozenda comme 1200 ça le quoi boss là. Ouais. Te place mbora mizaraza na kosenga toujours nzamba batelela ngai makasi mwana na ngamo ali boso. Mon premier fils n'engezana ozele toujours na mona ye toujours maboko kufungwa. Faut expliquer batu bendo lo ba mwana li boso doka soko na tipo bota 1200 bébé na yo ya utobota. Mwana na ngai sika. Il y a 1200 boss na ye. Ça bo. Na boti 1200 mwana na ngai ya liboso c'est 1200. 1200. Ouais n'engezana utuko ya za dana ba 2 semaines. Après ton olunga kombona olunga na ngo. Te ngai kombona tikali si atana longwe ata ba bengano boss na bengano na misala na musala eza mamu musala na famille eza mamu famille omonte ye mamu mususu yepe apa mamu musala ko butala bana ke andeo musala bana ke papa nanga et rozala pena mo ba réserve mo boye ce mo problème mo bozaki po ya pona ntibali mo po boma pempe ala boke bana papa nanga ozo comprendre osinga ka papa Nzambe abatela toujours mbora mizara babulu continuer mais na kosenga ka générique mobimba ningo lobito bisa papa na kozana po sa charge na bini sa mokili po baloba ba mema charge mais baki ma charge 1 kg 2 kg 3 kg ba pesete pe ba kotika na ko pesete mais nganti bande na bona pesa ngo na zela ngo toujours c'est l'émission de le mois Bercy mona na ebité na ebilo ne atamo hotel Bercy mona zele pas faire rigola aoye pas le roi de la forêt sur quoi c'est dans la team wata naibikelo moyemba kilo te ayembelo mobo ali bonda zo beta ndenga ni bana ko bala ndenga ni ele kilo wana ndenga lo ngana ebi ya yemba ya ngwana et bon ya Prince d'Angola bo so rapé wana mpangi wana nenga pale mpangi na ngai wana uta oyoke pe kala te ndende bidenda ebi kangi dega papa ilo wana luki dega na pale bato bini o makasi Prince d'Angola vraiment bosser bon c'est d'accord pour ça le mois c'est d'accord ilo nende na ebite na ebika ka semo ala kana mon vieux Fabricas Yamado Madota ne oyoke lisusu blo aboka ane bloqué la danse la danse bloqué la danse des japonaises la danse ni ya bloqué la danse la danse non animateur moi ya Fabricas Rodal Seben lemba na yo il pas travailler bien hein wana ebiete ya sika générique novelas ya lemba na yo et puis générique kanate te na yoka kiango me na landela ite puna ibo mto ibo kiango ngana ibaka ni Fabricas mo mta imba yemo nemba ni Fabricas mo voilà bien de son to singa yo pesa antibal générique mo be bandete suka donc confirmer pena qui force wana ko boaka pena ko boya bani wana so boya bani ngana donc to singo pesa générique qui peut pesa chance ne bi ne peut pas pesa bino et ça la bien ba dédicace no pona bato balingaka yo ouais que na boaka so ba vina ngai oyo balinga ko soutenir Antiba d'Angola makasi ni kabaka baso international. Mon vieux Pelé le foot ou garçon visa à Weston Timvondo. La vie de Luanda est tranquille toujours. Sans oublier mon vieux Jovens Bilele en direct de Lukapa. Maître 007, Roi Bilambana Luanda. Ouais, Babi en direct de Turquie, j'ai sali Anderson, et super mec. Mon pote, masana moi linga ulela ntiba basket a bien dit na bien na PC sous bambote belé na bi ba fana nga boze belé ba vina nga héritier mvama ouais ba papi mambulu pati mambulu lumière du gal na Luanda toujours ba vina nga botika petit na binote boza toujours na petit na bino naza toujours ya bino pe boza la toujours ya ngai. Voilà, merci beaucoup na bato bolandi biso, merci na bato ba s'abonner kaka lelo yo pe muto s'abonner na chaîne na biso Congo 6 pour mon appel ba makambo bien automemela kapasu automemela kabatu. Voilà, un grand merci à mon boss, à mon DG, à mon patron, à mon papa maître John Motema ya maman Micheline la reine mère rapalé abi wana pena maman ndako maman bana belé taka
abota bana lokwa ba bino de la prince bana lokola ba Joyce bana lokwa ba Rotiana la race ya secrétaire na biso bana lokwa beno ki mbala bana lokwa ba oser énergie donc tala bana belé bana lokwa ba gelonga se wana bana nyonso bana lokwa ba Jerusha eza bongo bana o maman Michelina papa John ba bota na ndenge ya ya musala. En tout cas, un grand merci à vous notre cabinet animateur na c'est la bino animation pour un article plateau penda et comme on a na minute. Merci na bato tout bolanda ki biso. Je vous aime beaucoup. Portez-vous bien, à la prochaine. Bisous. Bye. Antibal totalement. Yozoti kala. Pour ça l'animation pour na bato balinga. Bisous. Ba abonné na biso ko ngosi si yembe na bango sote la bango lo mo pour ça bien merci. Ouais, na osenga toujours na ba fan na nazali naza toujours ya bino. Ouais, babi mon vieux sinti gagna en direct de Londres. Harmonica arc-en-ciel, cette fan chunga na chunga. Dodo Swadi, sans oublier les donataires, bienvenue Vangancel. Mon vieux, naza toujours toute danse modifiante si bas d'Angola. Wana mama na bane mame. Tout d'Angola no famu dasa no chang mame, asenta no chang roi bilamba. Pela no photo garçon visa. Anderson ne si pere meko yo qui vraiment d'Angola lelile mama. Tanya nunanzo Tanya beto shida diadona imama isingwangwa Tanya le lanzoto jambole muzinga kulwango ervende na Tanya lunanzoto manu kamutema malamu we Bikorino arkansele dino base motonyo swazara ka vraiment na le passer na ye yakala soki no welengiama moko na moko abimisa passer na ye Wana mama na bana banto chela kombanga ela nzenganya o vraiment Anderson vraiment super meke tobi na ningeza ka loketwe bana luka ba vraiment mo dansa no chant ba ka solo au moins portugais ali ponga pena utampanzi wana na utamna de Luanda antiba d'Angola ya Luanda yangoyo ei se kuentra no zajema chega no dondwe se contra no